Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Mbote na balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila tika na kaka moko l'unique le seul oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Bandeko masolo ya mikanda nazo maîtriser sujet oyo mais elingi koloba te ke nayebi koleka yo nayebi koleka bango nayebi koleka bango nyonso to bino te mais naza na maîtrise parce que na mboko yo ezosengaka mingi intégration et puis ba place peut tosalaka moi chance tozwa ba place tosalaka tozozwa ba information tozozwa pe mayele yango toya koyebisaka bino po bino pe bozwa mayele yana on likambo na jalousie yana on likambo na kobangisa mutu te yana on likambo ya kotraumatiser mutu te yana on likambo ya mote ya mabe te eza likambo na ennemi te bandeko nanga soki ya koloba ezali na koya koloba soki eza nango te na kovana nanga mais soki nazoya koyebisa bino we c'est parce que na lingi bomi lengele bomi bongisama parce que eza ya kobeba makama mikanda na mboko oyo nalobaki bandeko na ngai botika koyiba na poto botika kofraude na ba métro na ba bus na ba train na ba tramway partout botika bokeba mundele azolonga raison ya kobotolo mukanda to ya korefoule yo bokeba oyo ezwi ndeko na biso ya mobali bauti korefoule ye barefoule ye pona nini bandeko na ngai kaka pona kofraude kaka pona kofraude bandeko na ngai. Alors avant nakende na musika na kosenga na bino o bolinga soda poto nazo senga na bino vraiment bo s'abonner bandeko na ngai bozwaka ba information tout le temps. Quand s'abonner cliquez la cloche de notification ngonga wana ya muke wana ndeko na ngai cliquez yango obano mona ba émission soda poto zokota ole ozela émission ya mutakala kwa poto loko te ole ozela ba ba finga na barando bana tongo timidi pourquoi et quoi porter yo eloko moko te ole ozela ba bazako ba parler makambo ya politique ozoki président de la république bazana sextape na ye soki Lisette bamoni azosokola na kata douche mutakala dichochoa azolela ekoti bien te eleki biloko na bandeko na bozo l'excellent peuple assemblera lokola congolaise te sikoboke sa nini na ba bêtise ya ndenge wana ata bino moko yo peza muto bimi na tongo dimanche ke ko sambela ozongi oyokuta bato ba oswana ba ofinga na ba réseaux sociaux barando ondi kotala omoni bazo publier mutakala ya dichochoa Denise azolinga a publié oya président de la République bandeko na ngai yo mboka ndenge nini oyo mboka ndenge nini
bato babanga na bango président de la République te. Bandeko na ngai, garant de la nation. Yo ke no lobake naza na mutakala na ye nazo teka yango 5 à 10 millions d'euros. Yo okende ko se permettre oloba pour la président de la République et lokola Macron awa mutu mo ya bimi mutu esalaka te alobi ke na mutakala ya Macron na oteka yango 5 à 10 millions d'euros batiki epende ngona avani na ekani. Isaka biloko to mona ba congolais. C'est-à-dire mutu mo pena boye mutu esalaka te mutu ya kobeba donc allié alobi bo publier nga ye bo jusqu'au nini bo nga pena ko sala bino. Ndeko na ngai peuple ndenge nini peuple mbaka azo baluka kana mutakala kobina kolia kanita kobina ba conseil mais peuple ndenge nini vraiment peuple ndenge nini bon si ça batu mayele bon si ça batu mayele te oyo za peuple ngana na mona peuple boy ngana na mona peuple mboko pe bonga. Et c'est vraiment on a Karcher nettoyage de cerveau, changement de mentalité, même comportement. Il faut prendre donc Karcher prendre contre la cerveau parce que les gens réfléchissent comme des niamas, comme les animaux. Même mon amour a boité, bah tout le monde sous brouti na brouti, bah il est très sur le béca au memingambo, yo finger ba congolais, yo kan sanani, yo kan comme mondele, yo kan. Et c'est une question mondiale, c'est une question de mentalité. On a beau changer ma mentalité. On ne peut pas continuer à vivre comme ça car tout vivre au l'amour qui l'homme n'attend mitakala ne se bimi. C'est quoi il y a Denis Dichocho et bimi. C'est quoi besoin il y a ceux qui Kabouabo, ceux qui Lisette, ceux qui bonjour il y a président de la République. Est-ce que bonjour réfléchir que ce monsieur est président de la République est Koufi. Vous appelez à moi minimum de respect, moi minimum d'intelligence, attends moi sagesse ça va cas. Et puis monsieur Blou y a le réseaux sociaux. Et puis nous comprenons les bino politique et Congo, politique on est politique à la Denis Dichocho, n'importe quoi. On publie mon tagana, on s'en fout, on s'en bat les steaks, on s'en fout. Mais makambo ya zoloba est-ce que c'est normal pour tirer la liberté de la boyi là attends na mboka mundele andeko ngai ba congolais on peut pas se révolter na makambo boyi. Bref ezali kaka moi entre guillemets mo boye na kanyango siko to na likambo ya ndeko na biso ba uti ko kangaye ba refoulé ndeko na biso akutaki Afrique aelaki par Portugal bolanda bien et par Portugal, comme le Portugal avant de kuna, à celle à Mikanda na Portugal, et puis c'est bon. Mais souci n'est pas France. Abinga funa que France, Portugal et Mbokate, na ina rappelé on ndeko oyo ozo kanisa que Portugal les Mbokate, za potote, Portugal les ali poto. Portugal les ali poto, Turquie les ali poto, Grèce les ali poto. Russie, les amis poto, au cas où il y a bagité. Au passage, n'a pas si maman Clémentine Louaka, na Kazan, ou na Russie, ba mbote et belé, nzamba pa mbolayo. Et n'a pas profité pe, n'a pas sa, les grands mayas, André Louaka, ba mbote no yangwana, ya soda ya poto. Bandeko, ndeko na biso, asali touti ayeko réussir, au quota na France. A comme la France, a coûté na bandeko ka ba yebana ki tout ba brancher ba définir kan. Na nda zo ki azo sait très bien azo 1100 na 1100 zo ka ko zo IP a yango. Mais bana na ko que Vigo, il faut qu'on recharge yango. Il faut qu'on recharger na Vigo. Alors ne va pas la agi moi maboko makasi moi lukengu ayibiga na Portugal na makamana simba na Portugal ceux qui a simbi na ngote na zone na Portugal donc ndeko na biso navigo na ese sila nango malinga ko prolonger ngote parce que hein a batila bambongo na ye asa na mukanda mutu soka sali apesi mutu na polo mukanda moi choke ye patike na moi choke na ye ka bongo sikoyo mukolo mo boye contrôler akangi
contrôleur abina non naviguer na yo eza prolongé il faut recharger ngo ah et puis contrôleur en tout cas vraiment na yeba ki sous-souté vraiment limbisa ngai so na bimika na métro ah wana okende ko sala ngomba la moko contrôleur a dit gentil atikiye akei quelques jours après contrôleur ka wana akota ene suna nzela akangi ayi mais monsieur mais c'est que dernièrement boye yo le big ok na bossa na kile na zonga ki fatigue boulot tout ça j'ai oublié en tout cas lelo ka so na bimika na métro a wana ke sala contrôleur gentil atikiye bandeko na ngai tout excès nuit abus de confiance ndeko na biso troisième fois ayekutana na contrôleur car même contrôleur abina ye nazozela osikoyo okende kosala yango devant moi ozonga awa kende osala yango wana nazozela yo ndeko na biso abimi akei ali coin botala abus de confiance abimi ali coin ake na ye contrôleur azela amoni motu te contrôleur akontinue mosala na ye azongi na ye kana alobaka ke na mboka oyo mundele aka mundele sana oyo olingo sala bamayuya na yo babiloko na yo meyebaka ke mundele a mundele à un moment donné akoinse yo kaka yo ozomona moto mukanda 10 ans asali bêtise na première année na ye azwaki mukanda 10 ans mais bazeli ye 9 ans après po akende prolonger mukanda bakangi ye mukanda bongo yo wakuti na mukanda tosala na mukanda bato akimi na yakei nzela wana yalekelaka mokomosu kaka boye comme kaka nzambe alingaka mpe kaka makambo ezala kaka abi en tout cas yo okosaki lelo ozosuka abimaka na libulu ya metro kaka boye pa contrôleur wana en face monsieur Ticket monsieur Ticket on a un invité comme na recharge en te ah oui monsieur ça fait 3e fois lelo toza 4e fois oyo toujours au rechargera navigo na ote en tout cas cette fois-ci j'appelle la police so la sina ticket na ote j'appelle la police oh non mais abengi des collègues na imo bazaki na iboya monsieur restez là ozana ngoto za na ngote on a la prolonger te OK pas bengi police ayi qu'est-ce qui se passe oh monsieur oyo 4e fois yango na kangiye ba raison kaka navigo na ye a recharger ki yango te abosana kaka mais lelo 4e fois donc asala on anko police a juillet bakena na commissariat comme na commissariat boye mukanda ezate o sara na nini o te je travaille photocopie yango apesi photocopie bateli photocopie boye ba bon on va les vérifier bake vérifier et donc se rendre compte que mukanda za yeti mbala moko bandeko na ngai quand ba se rendre compte que mukanda za yeti on dirait na donc izaki esengo pona police mukona ba bi voilà tout juste penda o penda mobesu mbala moko ba juillet ba menoter ba sa lié ba papier mbala moko ba ketika na centre de rétention administrative au Izarana Simaya Roissy CRA centre de rétention administrative parce que tchaka bato ba ozela ba refoulé bango ba ke tchai kuna mutu pe ayiba kité et pourtant ina masolo na ye na Portugal l'état senga abenga na Portugal le lendemain nango ba tchai un avion batindie na Portugal akomi na Portugal na 2 policiers bayo tiki na maboko ya police abitala muto na France azali na mukanda oyo boye batali babeti ba mais oh mais asala pe makambo pe na mboko donc c'est un aventurier bazui
batiki na mboka police azuye kwenda ba refoulé lelo oyo na bana bino lelo oyo ndio na biso zaka na Congo mais asaka masolo na Portugal le so vraiment na Portugal mais lelo za na problème ti et puis so on est ko futa na ye navigo na ye na Paris na France asa na problème ti mais le ko la ka to yo kakate tout ça va têtu ba ko refoulé lelo oyo to le baboye azaka na ye na Congo bande ko na ngai prenez conscience 2 heures beta masolo te pona ko nuire ba vie na bino soda ya poto naza na intérêt moko te ya okota na vie na yo pona kende ko bebisa au contraire nazo linga nde yo za la bien bande ko na ngai nulle part ailleurs na lo bango très souvent nulle part ailleurs mutako ya oyebisa bino masolo ya mikanda oyo ezali ba biloko mususu na kata France awo ezali eza ba sujet moko tabou c'est-à-dire ba rolo ba makambo nyonso tuté linga nazo zwa nazo oyebisa bino mais pour ndimanga za pasi ya bon mona ba oizo sala ma mingi parce que ce sont des têtus et des têtus dans cette communauté ya ba têtu communauté ya ba tobantaba ya ba to masanga ya ba to ba concert na oshuka nanga awa nega ko yebisa bino ke bazo kanga mikanda bazo botola mikanda parfois sans raison parfois aussi avec raison mais ezo senga na yo ndeko oyeba kovana na mboko yo bo passer ba test na bino linguistique ya B1 linga ozala na ba examen na yo ya intégration linga ofutaka ba impôt ata ozana mukanda te likamwa ba congolais mingi bayebaka te ata ozana mukanda te ozana maboko polele ozana mutakala wana mukanda te déclaraka ba impôt 00 na vrai kombo na yo c'est-à-dire na kombo no penda ya kombo na yo oyo yo kotleka na poto ko changer ba kombo te ko banga te kombo no penda oyo kotleka na poto kende na service ya impôt au jupe na papier ya impôt au remplir na ko vrai kombo na yo oyo oyo bwakela ça la déclaration ya impôt 00 déclaré ka 000 au côté ici on aura attestation na yo chaque année et au sunga yo un jour voilà bandeko asuki wana donc tokomi na prochaine émission en tout cas nzambe alola apambola apesi Didier Mfitu qui a petit frère propre il y a déjà non Mfitu les justiciers mokonzi ya colonne en tout cas Bambote et Belé Sika Bo Zali sans oublier mon vieux le king il y a Milo Milex Montaba le Canadien Bambote no Yangwana il y a Sunta Montaba Oyo il y a Papa Emile Kitoko na Épinay sous Sénat 91 Bambote et Belé Bambote et Belé Maman Felicity sœur nanga ya Kati Maman na Yannick na kati ya Étampe na 91 Bambote na yo yango wana Maman nzambe alola apambola vraiment na kosuka awa ya Tati Malonda na Marly Gomon Molembeke ya ba Molembeke Anita et puis adorable adoré Kabeya Bambote Bisika Bozali vraiment en tout cas merci Nabino Obolandaka Soda ya poto Obolingaka Soda ya poto vraiment nazane sengo na ebike sponsor ya sika Monique kasi soso ya mboka azawana pona soda ya mikili en direct de Baïdou et Dubaï. Soukiawa, tokomi la prochaine émission. Maître Alain Lyon, na Sanois 95. Mama Jeannette, na Sarcelles 95. En tout cas, ba mbote na biso bisika ozali. Zambe alola apambola.
Jerry Loubaki na maman Louise à Bruxelles. Comme une prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.